Mbote bandeko, tozali awa na message, tozo continuer série, autre baki, na mokanda na 3 Jean chapitre 2, et le bénéfice bien aimé. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais, toza na message moko awa, toza koloba toujours ba série ba témoignage ndenge tolobaki semaine eleki. Lelo na ko continuer lisusu na kofungula lisusu esika moko. Tozali komona na communauté na biso baliwa prématuré ezali koleka mingi. Tozali komona na communauté na biso ndenge bazali kokufa ezali kosala biso nyonso pasi. Tozali na ba qu'est-ce mingi oyo tozali ko se poser la question. Mais mokana na Nzambe elobeli biso ete Nzambe a prospéré ta ya âme na biso. Te kokana na mokilo ndenge tovandi tozali esprit pe tozali na nzoto oyo. Maloba na Nzambe elobeli biso ete l'homme, l'esprit que Dieu a mis en nous, tozali maître ya nzoto oyo te bandeko. Ndenge totambolaka na mokili awa, moto moko azali maître ya nzoto na ye te. Tala eloko moko elekaki na bomoi na ngai na semaine epasi nalobaki likambo ya makolo. Mokolo mosusu tovandaki na ndako, motema esalaki ngai lokola pasi. Tango tobondeli ale créativité eyelaki biso ke tokende na Nian. Tokomi na kati na hôpital, bazwi biloko basalaka mpona koteste ndenge motema ezali kobeta. Bandeko motema, tango nakoti nakomaki lokola mutu moko nakomaki trouble na kati ya makanisi na nga. Nabina mona nano makambo ya boye te. Sikoyo bakamati instrument batie na motema na nga mpona kokontrole ndenge motema na nga ezobeta. Sikoyo lero moko tobandaki koka motema ekosala boye vu na motema mutu ebetaka lokola train ezali kotambola. Sika oyo balobi na ngai balobi te motema na yo ezali malamu. Tozongaki na kimia. Mais eloko ezali koleka awa na mboka na biso bandeko. Toye na mboka oyo toyebi te mboka oyo biloko mingi toliaka ezokreye biso ba problème de santé. Wana mama tata ndeko atozobondela te yebaka yango surtout que soki okomi na plus de 50 ans kendeke ba contrôle médical ata oki moto pasi ata oki eloko ya moke kende contrôle médical. Toyebi ke ezali na royaume moko na kati na mokilo babengaka yango sable atomique. Bisika bamaladi nyonso oyo ezali na mokili awa eyaka selon basaison selon esika yo ofandi. Ndeko ntango ozosala contrôle médical te tolingi te tomona lelo bamort prématuré. Ezali lisusu koyoka moto azali kotambola. Ntango azali kotambola balobi omoni kaka moto akei akwei akufi akei. Eloko ezalaki boye ntango mosusu azali kozanga eloko moko babenga yango kiotene coenzyme ezali nécessaire po edétermine ndenge motema na yo ezali kobeta. Sikoyo na eloko mosusu ya motuya bandeko bolanda ngai malamu. Eloko moko babengi esengeli tosalaka teste ya makila oyo baza kobenga homocysteine. Yango nde kodetermine maladi nini ekodetermine mpe kolakisa bamaladi nini oyo efandi na kati na nzoto na yo. Po ete soki oyebi ndenge nzoto na yo ezali kotambola malamu, priere na yo ekozala efikace, makambo kosala ekozala makasi mpona koevite bamort prématuré wana. Tozali komona lisusu awa na poto tozali komona te bandeko na biso bazali kouta na Congo oyo bazali na bambongo na bango. Moto afuti tike po aya poto kaka po aya kose soigner, aya kozwa contrôle médical oyo ngai na yo tokozwa ngo lokola ezali na sens te. Eloko wana elekelaka ngai me yo ndeko oyo ofandi awa hôpital ezali ofele ntango mosusu ezodépendre na statut oyo yo ozali nango. Bamosusu bazali na banini privé bazwa. Mais bandeko tokendeke kose soigner po ete to éviter bamort prématuré na communauté na biso po tozali kolela mpe mingi. Yango nde tolobi ete message tozali na yango
ngai ndenge nazali awa nakendeke bacontrôle médical ntango nyonso ndeko na nga mpona nini yo te okomona moto azali kotambola alingi kodepanse mbongo na masanga alingi kodepanse mbongo na bilamba mais alingi koprendre soin na ye moko te estce ezali normal yango tozongi awa te na mokanda na Jean elobeli biso ete tozali koswete ete nzoto na yo ezala malamu ndenge ame na yo ezali koprospere yango message toza kotinda na communauté bandeko bapapa bamaladi mosusu ebandaka ebombama na nzoto yo koyeba te kendeke contrôle médical papa na ngai sœur na ngai bandeko po toevite bamort prématuré yango message oyo natindelaki bino na mokolo na lelo yango wana tolingi mpe bino mingi tozali kotindela bino suite mosusu na nkombo na Yesu amen.